avant de penser à mouvement oyo bao basa déplacer baye non sona bango déplacer fo ya roli boya pena sona roli azo bela na sona ina yo kabango na penser na mouvement yango pour na l'accession bato na qui on vivre sous danger du sous on se comprend na l'accession bato qui on vivre danger pour avant dans mouvement oyo na sakada danger na sakada qui sinjora parce que c'est que ça na combo ata on a bien penser mouvement oyo na kene na même pas wera son obo yanga te tepa j'aime piano na benge kaka na bifie na son orchestre nga ako se ba kutu njoka ya nomba ko fera mbi utu kolokolo bate rosara bi contre zelanga bango ndi batamokili oyo ngalo na fula oyo ngalo na sala oyo ngalo na commissaire nzambe na net azo panja sanga benga ka batu d'avance mouvement na zo panja yango epinezana panja na tout à la côté ya relia tout à la côté ko vivre ya moninga atana kelo na léopard ya RDC to voyage kana zo ka mbongo danser sona ke ba fe na Denis Kambaye ministre alelanga fort abelanga kisinjora na scène finazala kana so pour le mouvement on se comprend sona ke même na renaissance kisinjora lona rene pona zaka imanye sona ke même renaissance parce que mo kuna na yé nemba ka manjema renaissance daje na mo salaire ngalolo Kofi Olomide contrat na conseil ngoma ebi na tika ba contrat pa Kofi Olomide ka pona mouvement o eza pona ba jeune ba ke liboso nga emba na ngate nga na emba na nga ite ate panje na ngata la ko tinga politique lelo moninga lelo ba parti politique c'est bien na RDC on a sola pena bango bien o balinga nga ipe mingi bandakala yo yebiti na ba députation na élection na commenter ba $10 000 na maboko na sala ba élection na kumisa ba député belé ba vieille edo ki kumbuta ba ndre kimbuta na zo ba mbongo ngaki sinjora nda tezoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Suluzolo, moi na souka nzambe nédologie toujours ya Made in Congo avec cette discipline militaire. Bokoto sana discipline militaire avec Adam Suluzolo la carte à www.elengakongotv.com avec Tracy Mbelenga la même magie que pourquoi pas les soldats debout au Pazara la discipline en chinois noir bunker qui est derrière la caméra. Merci pour na Gucci na makolo malgré ça ma belle solo quand même par rapport à Blink Blink. Merci à toi par rapport donc aujourd'hui vraiment vous allez comprendre que je reçois pour vous cette dame. Donc cette dame que vous voyez dans cette affiche, cet album, donc il s'agit bien de la personne de Kisinjora, le vieux Moronda par rapport Yeyo, les autres solana yé pourquoi pas, Tobé taper les solos. Kisinjora zo bon mouvement na lelo, c'est-à-dire a décidé alors bien tiki vi andoule, anga comme na mamba politique Kisinjora alinga comme na mamba équipe. A comme ça na ba équipe na ba stade a voyager na ba léopard a kenarane partout a zongeli na ye ba mouvement ndenge zalaki ko longa pe côté kuna a bomi les majeurs au to monaki ba ozil to monaki ba de blezo bankunga to monaki ba eto lelo bana mai ba zongi ba parler parce que mouvement ekufi Kisinjora a décidé aboma mouvement toye ba on a quatre émission pourquoi Kisinjora a lobby aboma mouvement la kati Yamboga oh le majeur ils ont coupé lelo na disque oh on a marché donc c'est-à-dire c'est mon tour et bimi après quelques jours bah problème est dans le mouvement Njora bomi mouvement donc je reçois pour vous ce groupe avec le leader Kisinjora Ave Moronda avec tous ces musiciens zwilanga bena ngazo matana ba pema wana ngazo kimamba ngukuna na ebite seroyo vient na biso a matingomba oyo a botour oyo vient na biso Moronda mais ndeni non Njora donc c'est la décision na en tout cas, bonjour, bon dimanche, c'est Matoutou Basolandanga. En tout cas, Ndenazawa, nous sommes une émission en Africa TV, émission dimanche. Au Moningaï, Kisinjora, avant un mouvement, nous avons un Njora. Nous avons un vélo 87, 88, 89, 90. Na voyage ba Burkina Faso na sala mamebe na cyclisme. Vous comprenez?
na cyclisme, na sala judo, na sala catch pas alléluia, na sala boxe pas comme lion. Et puis babilo on a tout par rapport. Na sala vraiment na sala sport makasi. Na sala sport makasi et puis na za mutu mona créaka. Et puis je suis une femme courageuse. Na za pena courageuse, je binga soma le parcelles na kitasa avant ba mouvement avant na kepoto. Bango nde batamokili oyo ngalo na fula, oyo ngalo na sala, oyo ngalo na commissaire Nzambe na net, azo panja sanga benga batu, davas mouvement na zo panja yango, et puis nezana et panja na tout à la côté ya relia, tout à la côté de vivre. Ya. Omoninga atana kelo na léopard ya RDC. To voyage na zo mbongo danser, sona ke ba fe na Denis Kambai ministre. Alelanga fort abenanga kisinjora na scène finazala quand so pona mouvement on se comprend sur la même na renaissance kisinjora lona rene pona zaka imanye sur la même renaissance parce que mukuna na iye nemba manje ma renaissance daje na mozo salaire ngalolo kofiolo mide ba contrat nga rosa ngoma ebi na tika ba contrat pa kofiolo meka pona mouvement o eza pona ba jeune ba keli boso nga emba na ngati nga na emba na ngaite ate panja na ngata la ko tinga politique lelo moninga lelo ba parti politique c'est bien na RDC on a sur la peine bango bien o balinga nga ipe mingi bandakala yo yebiti na ba députation na élection na commenter ba $10 000 na maboko na sala ba élection na kumisa ba député belé ba vieille edo ki kumbuta ba ndre kimbuta na zo ba mbongo kisinjora député ngala lembongo n'était pas Francis Kalombo. Vous comprenez? Nous sommes un leader d'opinion. Si nous avons un camarade dans Saï, nous avons un sombo vide loin, nous avons un théâtre, nous avons senti que nous avons un petit vraiment. Nous senti petit vraiment. Ah, vieux beaucoup, idéologie. Oh la tini. Ah, Venzola. Nous senti. On est na ba William na c'est cameraman ben non pena bien ba William yango nezata o ngembo tanengesa au poupée ngembo pesanga liputa yasi o ngembo yodi tala degré o luka no kutu liputa te yango na sena dia na mbacha Versace Kabola bitumba ne siko bo babeta ka bango to ta dega senti zela na l'action ko banga note on est bien que internet ezelo ka jeter fona bimisa ngo po mona ngo tala kombo ya senti pa mbate quoi na beta bango toro toujours. Merci. Donc, je continue avec Venjora. Vous comprenez? Ndenge bango bazo kanisa ngato bilona zombado sombo. Ça c'est na sa théâtre des gars. Ngalo ya na sigirozo ebi ya alba tipa mystique ata 4 oebi. Abana ngale kina yo kama na musique point. On est boza na musique au son à l'art. Bana kota musique na za personne à l'art. Ngaza mutu ebi ngala change ba tipa. Yo yebiti. Ngala change ba panga change ba tipa. Yo ebi ngala change ba tipa. Bana kota na mouvement 6 ans ngala zo frena. Pour nous aider les jeunes talents, bana voya bien, babo composer banzembo, to ça le rôle ba ke liboso. Nga so peke beti nga na rote kato pas on a parti oyebi. Même ya barumu sote qu'on parti ata 50 000 $. Pour proposer nga ba 60 ata 55 000 baro zona bango. Bango le plus pas était moins cher. Ndenge bango baza ko kanisa yango pona nga. Ya na bengi ba musicien neti relier so bela wa pembe. Non, en tout cas, mon ambana vraiment sérieusement malade. Asa vraiment malade. Nana message asa baba ki ko publier la misela nga longo e bona boy. Akuna ta longo te. Ba pecho nde bazala. Ndo longo ma po yozo panza no mouvement. Non, qui est la roli. Avant na panza mouvement oyo. Ba o bazala déplacer ba ye, non so na bango. Déplacer fo ya roli boya pena. So na roli so bela. Na so na yo kabango na panza nga mouvement yango po na l'accès soit batona qui n'ont vivre sous danger du sous. On se comprend. Na l'accès soit batona qui n'ont vivre danger. Pour avant ça na mouvement oyo na sakada danger na sakada kisinjora. Parce que c'est que ça na combo. Ata on a bien penser mouvement oyo. Na kene na même pas wera so awobo yanga te. Tepa j'ai même piano. Na benge kaka na bifie na so orchestre nga. Ako se ba kutunjoka yaka nomba. Ko faire mbi utu kolo bater rosa rabi contre zelanga.
contrat ezelaka nga Ouais, so pour ozonga sous. et pas Kofi nazalaka mais ezosengaka il faut na tika mouvement oyo mpo tozala na Kofi bien il faut na tika mouvement Ozotika ngo siko. nayebi so me namoni nga kote mission yo continue te tozola na biso parce que mambo ozoloba bango fo bazala badeblezo fo bazala baroli fo bazala baeto bazala bamambo ozoba na présence na bango nazoba na présence na bango nga nakobanga bango te na respectaka bango nakobanga bango te baba petit frère ozona respectaka bango baza bajeune toza kosala mosala mwa moke ekotaka tokabolaka bien tozalaka lese soki naolinga soki onasepelisa bato ya mokili bazolobake soki mouvement epanzani nga nakosoma ta lipa te nasepike bango ti mouvement oyo efrena fi na nga nga kisi nzoka vraimen efrena nga nga na courage tozasakana te osila ayebi de bleso ayebi nasalaka bongo mpona otala lobi bajeune toza bavoyage na année prochaine 2017 toza bavoyage ebele na bango nga so ndenge po tolona okende tuna vile nga mambo de Panama tuna vile nga mambo de Panama na la kuna colère na la bango na net na 2010 eza na garçon toloza ni na BCBG vient nga Patrick Mosete aya kozonga $6,000 na ndako Patrick Mosete bembe na yo kufata lo na tonga ba tuta yo te ana ndako nga azonga $6,000 okisi njola comme nga pare ali toke un mois amelanga mbongo tile lo mwambali wana na ala méchant na elelo na lo bango babisongo sana point noir manike mikolele kapsanga monoko na bandal yako futa katanda mundambo Patrick Mosete ozonga $6,000 na ndako na passeport nga tilo ezaka cheyo ozonga 6,000 cash na billet Air France aotini kabatu na poto na ngana keka un mois pour na gana sepesa bata mokili nga pa na kaka nga poto te imbécile wana so kanga fiana Patrick Mosete c'est imbécile c'était voleur alanga mbongo alanga $6,000 na 2010 alanga $6,000 méchant wana no se Mathieu ko ezongelo panza mouvement po bombo mo lokwa bana poto so na Kinshasa toko vivre te na linga kana kende ye Patrick Mosete leader to na makamo bien e beglise so to kiata emo zongi na kana kende ka pona sirike batu na ko kende pe na ko na pe kozonga azonga mbongo $6,000 Patrick ozona aza voleur Patrick Mosete ozona na ngaki sinjoka ngayo na longoli chapeau yaka kofuta mbongo na ngandambu ata 1000 esila yebaka ngo vie Patrick Mosete juto okutana na robosana keto ebanaka po 6 ans yango 6 ans na robosana boye keto solaka na vie viena ko lato na njoto ngomba na ngombe kutana te me bato na batu de blason bakutanaka atokima ngane mani kepsenga de amona ke na bandana me bana bandana mani ke na émission nakina mani ke wapi pour tanguer sur émission na ba mona kinga nakeni wapi ye presse azana kati toute la famille to mona kaka to sana biso to salaka kaka bona makambo ba internet mama pamba nga bato apekisanga ba Willy Musheni ba lorista congolaise ba Mélanie intercontinental ba Rita Zangu njora koloba te boza famille bobeba na bozonga na mona te na tikalanga omote na tan komore ebimi na ngona facilité ye mdabsenga mikoleki na ndako o njora mosi pona pesa mbongo devant manike Patrick Mosete wana na mona ki na bandal na ba kutu ke bosila na kidiba yeba la kidiba mais Diego n'espère bien ngaki sinjora non sona bino solelo to ke tala rolia sa malade après mama roli allez na panzana au mouvement na ta sona okufa non ngaki sinjora vraiment shinayaka suspense côté na bayaya namoni ba roli bazu ba garde namoni ba de blaison bazu moi suspense vice-président mouvement d'ailleurs venangai babi le PDG Michel Mbungu entreprise GMB Connect International mamango yango vice-président mouvement d'ailleurs na présence na yo leader à lobby que abomi mouvement réaction. Ouais, na pesi d'abord batunyo so bazona na biso mbote belé partout au monde la pesi no mbota trop. Na se référer na mambu ya na nga ale moke molo man cravate abisaka nga. Abi petit nga vraiment don habiter c'est une leader na bilo peno c'est une ba une mouvement ngo vraiment donc bon. Ils décision na mouvement ils a qui vision na album ils a qui vision na biso to yé ko ça juste ko apporter un plus na vision ils déjà
donc tu protèges juste par rapport à la vision où il y déjà et tu réaliser une vision en bon. Les lots ceux qui m'ont décidé à bon mouvement, c'est dit. À ça va proposer ou engager ailleurs. Visa Moulay te obundara tabaya. Kolonga te mais balongo le bino. Mais balongo le bisora. Je fais ça te. To obundara. Le soir là la muka lobi bon boya ezaki bakanda réaction aux années. Bon, voilà toi bon c'est commis. Et donc là toi bon c'est commis pour le moment vraiment donc tourner wana mais zaki photo bêta. Mais n'importe où n'importe mingi ba ozela mingi yemoko Venzora. Oui, ozela Venzora après que c'est Venzora ba bi ki ba petit na ba majeur bazali. Ouais, donc so Venzora bi mouvement ku feseki beta ba tourner anati. Mais tu to beta ngoti. Moni. Mais ngana yona loba na suka beka ki na osenga Venzora atika biso na Christian Zil na Roli tozana biso na bana mai tozala mona ata biso quoi. Na bigé pesa ko kende ataka petit bazali petit na ba méchant. Atika le pe biso te mona kaka boke place be bozo mo muke. Butanga les gars moi ba jour. Bon, ngale tinga na beza méchant. Ngana beza méchant. Na beza méchant. Merci le PDG Michel Mbungu, entreprise JMB Connection International, donc Connect International, c'est-à-dire moto penaye pour nako kobongisa suma solo na mboka Congo bino bato yo bozana ba posa bokende pena ba CV za wana bientôt bokomona pena makamoni kozala et puis je salue Sarah Kilolo motema ya Moriak Bela ba partenaire vraiment ya Elenga Congo de la part de Tracy Mbelenga la même magique Yula Samba panache pot de fleurs de Paris Dira Makaya grand prêtre pourquoi pas Blanche maman Blanche depuis les États-Unis, Maman Blanche Aurore, manager du quartier latin depuis les États-Unis, Madame Blanche Aurore Quadre. Vu mon ronda aussi, Hollandi réaction il y a petit, nayo, mission nayo, ndenge, répondre na micro na ngai par rapport à la décision nayo au bomi mouvement. Ce que yo montant au bomi mouvement boye, au tindi bango wapi. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Notre chose, on a besoin faut pichu base, plafond bazala, bandika, batiago accompagnateur, roli pazobela, na osank sabangonyo surtout, na osolana bango. Na pesa no mbote na dira makaya pire moto na ngai. DM quoi, vrai Joe ya propre de Parigo, dira makaya. Na ma copine privée. Sarah Zele, à Venzora, vrai chéri. Et puis Irène Kidia, maquillée, c'est vrai chéri. Naila Fort. Ririte Lubanzadio. Oui, que Basana Irène. Kidia maquillée, c'est un abattu. Kidia maquillée, c'est un abattu. Bon, mon ngala lingaramutu. Alo banangali kamoko te boepe sanga lokola yazo kanisa soki nazala mouvement te no vivre te. Ne mona moi so nazo kanisa. Au point, yonga selon ngai ni na lalaki na lamuki alobi na bato belé kazo panja mouvement oyo no kosala boye ke panja na boye na boye ya na leli déjà avance on se comprend na leli déjà yanga no vivre donc ba petit na mama na moda Diego baye mabe azaki surpris Diego baye mabe soliste baye mabe pour cette na mouvement venir la awa mamu kemke bimara aliara awa yamenga na bengisiyo. On se comprend. On vivre vraiment na vivre. Ah, je t'en veux vivre. Et ça par rapport à ma maman, balobaki connaît que yo peut à part nous le thé à drogue. Vous vivre na drogue na. Tenga te kana drogue te. Des balobara. Te na te kana drogue te. Na te kana drogue. Ya so nga te ka drogue. Nga kisinjora. Ero tout. Ero yo. Na ko te mama kolote. Ero na ko sala le. Na sina lobaki omoni anti drogue. Hein? Nese kanganga kala bakela mutukutu mawate ata mukonzi ba kangayo oso comprend et tambola chaque jour na mona on a vu la Kinshasa ce que na osho mona ngona kana Diego mikolo to mona ko na ikelemba to so le kana ke ba grand frère na Richard le pont na suma za na ikelemba et ça porte kanga batu ngate kabilo ko anati ko na ba makambe internet na te mutu so babuzo banaye babuzo bane po mokile tiaka batala ye na ko vivre parce que na za mutu na vivre parce que na ta rappel concert mais na vivre nga na beta concert wapi
nazo basket asigeza ngata nga batapoto batina nga basket chaque jour te bilo na la terre na sombango na Kinshasa ya poto ka par hasard mutako lako neti balaki nga bakoli na décembre kaka neti poro na soma ngolo beach na boutique na villa keti na soma na Kinshasa ozo comprendre donc nga na vivre na nga na ebisio neti mikolo na colère à type na roteki ya mona kichwa na mutu maso ngozo partir le pa on a mona 55 minutes na roteki nga pa ngoti na pe mo dimo ya 10 bat yo kichwa na mona ki amosta na toso solande na mutango bino balaki wana no so na mutango ngaza na besoin pesa ngambo mo bien pour mo bien na zumo na kokola nga ba ke va na ba en Europe ngatika na ba via ba musicien au niveau bomi mouvement. Bon, nous sommes en solelo. Nous avons maman concert, nous avons raya, nous avons grand frère, nous avons moqué mon couloir, ma cravate. Producteur, nous avons producteur, nous avons pauvre, nous avons été, nous avons solana, nous avons Jacques Pagna, bon bala pembe, nous avons solana Mélanie Intercontinental, nous avons Rita Zang, nous avons ne nazana ba body cure bazo na ngai o eza décision na nga parce que fona tuna bato ya nga ba koloba nini on se comprend o eza décision na like nango na lamuki na yango tu comprends ngo bando sili kayoza te pona monyo ngo ba me manga soki wapi ya wana lobi na yo eza décision na like nango o so na nga mais via bana ba tuni o so parce que o bibe via bana bato parce que basa artiste to so préparer ba deuxième album bana banze moi bien nako tuna tina ya ma concert nanga yende Jean-Jacques Pagna c'est mon grand frère il est dans le mouvement oyo nazana grand frère nanga Manolis Kabanda neti nsema mona babi ya Manolis mtafuta $500 na studio Kabanda motema tali sido demo baya nanga ba José Maliero sans oublier Yann Guilhem Ayindu le mannequin de Paris o soutenir nanga retourna bango na décision nanga ngani na décision na pandi pona zana pe panjanité tena to panjanité ya ko panja pro mona ke panjani et puis c'est on ba de compte final na ye mamno sa ba petit faut bazala les to no kana bango bino botika na bord antanga sa maka ba décision oyo gozwa e wana ora na reçoit bengi roli des blaisons pichu bas bango tout botika la na bord ngano sa no maka mususu na ta so no vivre té tala ba ye bien amona ba message ko faire ko melanga on se comprend on sa ngoma na ko signer contrat pour ko finir zumbongo ouais biti nga petit nga ba depuis ba benga kisino ya ko edenga ba petit nga ba le bogara ya ko changa po o pusa no pusa falia nga na makasa marketing na mtapia kate na kozanga makate na kozanga boulotte gozo on peut pas fali partout ako ba ngate marketing ba fali ako ba ngate mais on a comme leader na comme leader en tout cas merci beaucoup na coach émission na ningi ba na potion surtout mingi boko melanga na 081 99 088 65 Willy Mouchieni code mboka na biso botie yango 081 99 088 65 quoi et puis des autres sous que c'est pas pauvre et pas en pauvre musique Alice Inganza vrai chérie balobi mulata negra mulata negra motema ya Adolphe Tilamwina na kacha Luanda na mwasa mwindo sukali mwana série 8 butika bana série 8 ko biso kutu bana série 5 ngako tumikolo batenga 45 ans babi na 45 ans ngaki sunjo batenga 45 ans ngamo ozi tunanga ni mbula mona Jennifer Lopez 50 ans mikono nana 50 ans mbula mona Jennifer Lopez en tout cas dira makaya Pirma Sananga yebsa abesam na lela bino fort petit nanga yi MP4 Jani Makondele na petit nanga Steve Kuzangi la kuza mo cousin propre vient sur la mungi bien te na méchant na suba testo mabe o Steve Kuzangi la petit nanga na vana na yo o mona ngana zanga proviseur ya so mouvement kufanga na kufanzala ozila yebi nga ba politicien babenga nga tout ça ni gouvernement na mbogo tu on appelle ça musala on va passer musala pesa na PDG moko komone Michel Mbungu azana entreprise munene moni babiloko place to vandia ya ko tonga ngo moni kande ndeto za awa iloko ba benga nini Botour moni kande za immeuble ozila ba immeuble Botour siko na ba projet na ina entreprise na ye PDG Michel Mbungu akotongelo kwa boye na kati ya Congo entreprise na ye komona ngo JMB Connect PDG Michel Mbungu azwanga na moyede ba Christian azara vice président azara vice président
akozala bien na mouvement. Mais ça n'a qu'un PDG Michel Mbungu. PDG Michel Mbungu, PDG Michel Mbungu, PDG Michel Mbungu, PDG Michel Mbungu, PDG Michel Mbungu. Mobali. Kitoko. Michel Mbungu. Mobali. Kitoko. Michel. Mbungu. Ah Michel. Ah Mbungu. Ah Michel. Ah Mbungu. Ah Michel. Mbungu. Mobali. Kitoko. PDG. Michel. En tout cas, merci. Michel. Mbungu. Michel. Mbungu. Michel. Mbungu. Michel. Mbungu. En tout cas, cette émission. Allez, bon dimanche à tous, quoi. Merci vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément. Merci à toi, le PDG Michel Mbungu, entreprise Moko, c'est-à-dire Bandeko à Congo, Tozu Pena Maramonge Zalaravuma, avec l'entreprise GMB Connection par rapport à Maramboyo. Congo. Merci. Nakere Nevango Keke Nabiso, la Tour Eiffel Nabiso par rapport à Marambo Ndeto. Merci na Fifi Solange. Merci à Megan Kabasele. Merci à celui qu'on appelle Monsieur le chanteur La Poulga héritier Watanabe Goga. Monsieur le chanteur retirada carrière d'honneur. Merci Naba Black Perle Claudia, c'est-à-dire Bicrocoto sur toutes les plateformes et à téléchargement avec Miliabel en featuring. Tous à toujours Carpe Diem arrive bientôt. Et pourquoi pas na le Scrum Plus 10 Papa ma passe na pesi Venabiso Dira Makaya, grand prêtre de Paris, de Chine, de partout dans le monde, Dira Makaya. Na pesi Mbote pourquoi pas José Mawine, grand prêtre de Chine. Na pesi Mbote na Igete Kashala Mote Machanga Mbote Belé. Na pesi ba condoléances na Nono Mukadi depuis London. Ma condoléances belé puis na pesi mbote na Fifi Manar la beauté divine de London et pourquoi pas na Karine Manar na pesi mbote Karine Manar depuis London, Fifi Manar depuis Paris et je salue celui qu'on appelle le général Akafoulek depuis Paris na pesi Cédric Wata mbote belé na pesi mbote na bino tout Divine depuis Belgique, na Pessimbote na Frida depuis Belgique et pourquoi pas na Patricia Vediaka depuis Paris, na Pessimbote na Jenny Amba Mbote Belé, na Pessimbote na Préfinanga Ngwete Mbote Belé, Sarah la merveille, na Pessi Binotumbote. D'ici là portez-vous bien. Adam Solozo la Solarane bien, na Motutu. Donc on se retrouve tout juste après avec cet numéro. Et d'ici là, portez-vous bien avec Elenga Congo TV. Sans oublier Sarah Kilolo, Motemaya, Moriak Bella, partenaire Nabiso. Napesi Elena Pemba, Mbote Belé. On se retrouve tout juste après. Check. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga Pro.